tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Tikolanda ye Hans Luzolo aza bel et bien na kati ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Boyebi bino nyonso bandeko ya Koulimedia Télévision pe bandeko nyonso ya République démocratique du Congo. Hans Luzolo aza artiste comédien oyo a évolué epai ya Caleb Tukebana na kati ya groupe Sinark. Asali carrière molai epai ya Caleb na groupe Sinark pe akendeki na mikili ya poto epai wapi pe aumeli aza kokontinue kosala mosala na ye pe adesidaki kotika nanu komedi pe mosala oyo ya théâtre asalaka na banzonzing depuis akoma na poto po ase consacrer na carrière solo ndenge balobaka. Ami bengi lelo humoriste don moto oyo akosala ba spectacle na basale pe akosekisa bato. Akotenir spectacle ye moko même pendant 1 heure, 1 heure et demie sans interruption po asekisa bato. Asali yango deja na poto, asali ba tourner na bamboka ebele ya poto Europe pe ba spectacle na ye ezalaki réussi. Mais alobi pourquoi ne pas ko profiter mosala oyo ya sika na bandi kosala na bana ya République démocratique du Congo. Yango wana akiti na mboka na ye po aya kosala spectacle ndenge bolandi. Donc le dimanche 25 octobre 2020 bato nyonso bakutana epai kuna ye alobi na salo ye atangi kombo son et lumière pona kosangana na ye Hans Luzolo pe kosepela ensemble na bakomedi oyo ya kosekisa bato. A invité population kinoise nyonso baya kosangana na ye dimanche 25 octobre. A invité bandeko na ye baartiste comédien ya théâtre baya kosangana na ye po batala pe mosala oyo aza kosala na version ya sika. Boza komona déjà depuis akomi pe na kin a épaulé quand même ndeko na ye sila na ba épisode na ye oyo asalaka na kati ya chaîne na ye. Tomonaki ye pe epai ya Caleb na nzonzinga Caleb, mais abengi pe ye pe baya kosoutenir ye dimanche. Mosala oyo aza kosala ye alobi eza eloko ya sika na République démocratique du Congo que humoriste ndenge mibengi atenir salle ye moko pendant plus d'1 heure. Basalaka na bango yango 2, 3, 4 sur une même scène, mais ye sikoyo aye kobongola yango ye moko ndenge tomonaka mingi na poto ba humoriste batenaka bango moko public en haleine pendant plus d'1 heure. Tolanda ye moko Hans ndenge aza lisusu koinvite bino, koinvite baabone ya Koulimedia Télévision, koinvite population congolaise balanda ye le 25 na salle son et lumière po bakenda kosepela na ye kopase week-end ya kitoko ensemble na Hans.
On bonjour. C'est pas facile, les routes à Poto au Kenda déjà, au Kenda. Mais au pensée, ça c'est l'état que l'amboka na motivation les aguinines. Mais en fait, Nalinga, tu as amené, moi, tu as mis ça dans mon action plus dans les réseaux sociaux. Tu as le mode virtuel, tu as le mode physique. Et moi, on a tout passé à moi. Donc, éco maman, de temps en temps, oui. Voilà. Donc, éco maman, de temps en temps, à tout va y aller à live. Au lieu de tout ce qu'elle a basé dans les réseaux sociaux, il y a par rapport à mon terrain, on a la motivation de bosser la moine et tout, il y a la mandé et là, on promet que na bateau ba Hollande pe ba vacances au bazar awa, ba yebi ke ba roya. Et boso ton tiré bi vraiment ba vacancier ba se belé, ba ko mona ni n'est pas en solo. Eh ba tout ba belé jour en Zidane, ba tout déjà ba yebi ba o belé tout ça là mais jour wana ba surprise des belé parce que tout ça là la comédie ba au monde ba playback quoi ça na red voice ça là na outil Belgique, alors ça la playback au zoé puis on a une pièce na lo ko ba ta ki a outil ba on a red voice ça la playback na DJ Camps bana poto pe baza ba sala ba blo na bango na début après ngai moko na koyemba na bini na sali sous comédie donc ba surprise de belé en plus ba au monde appelle na représenter pe maman na bino jour wango donc si la visal donc makambo ezala ma bien ba tout mabaya bana poto na bige baza a belé jour wana ezala ma un grand plaisir ezala retrouver mo mala baya mo na ba artiste na bango Zidane Barozala, Bachino Lusaoulou Barozala, Phénomène et Sobé, mais je m'en a beau y a tant que va se pétader. On va dire moi, n'inga n'a pas de sexe. C'est vous, moi j'étais grignon. Tu es comment? Moi j'étais grignon. Donc je vois, c'est une grande chose. Beaucoup sont partis, ne reviennent jamais pour rester sur place. Donc ce que Hans Le Solo est en train de faire, donc nous on est là pour lui jeter rien que de fleurs. Vraiment beaucoup de courage quoi. Bon, salut tout le monde, c'est Red Voice la Bugatti, la viande de chasse plus rapide que moi, il n'y a pas. Donc un seul rendez-vous, c'est dimanche, donc on peut se nommer à la Kin, pour soutenir Hans Le Solo. Alors ça la fierté, il y a art, il y a comédie, il y a Mboka na biso, donc on est à la art, dans la salle son et lumière, et même il y a Money Shop, même on peut dans sa prestation. Donc oui, c'est vraiment ils ont la fête, ils ont la joie. Dimanche, moi na mabe, Betama, Banzemo bien, spectacle bien entourage jusqu'au bout, on est ensemble. Sauvage. Hans Le Solo alobi akosekisaka kate mais alingi ko valoriser pe culture congolaise d'une autre manière Jorouana. Alingi ballet ya danse pe ezala. Mais chorégraphie wana ye moko mutu asali yango. Ye moko mutu apprendre yango na bandeko oyo bakoaccompagner ye jour wana danse pe bokomona Hans sous une autre facette akobina pe na kati ya chorégraphie wana. Tolandaki ye mikolo oyo eleki na répétition na ye pe tozotika bino bolanda mwa baimage moke oyo tosélectionnaki ntango aza kosala répétition oyo etali ballet.
passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça. Hein. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.